Malamu epa Nzambe apambwama akende mikolo nyonso toliaka kaka ntango nyonso eza geste moko ya malamu bakanisaka biso ye mpe bakanisila ye soki ye bakanisili ye na bakonzi ya kokanisa biso baveve na baorphelin bisika ebele tokoti nanu te tolesaka na suka mbula tolesaka bato ya prison tolesaka bato tokotaka na homme de vieillard tokotaka mpe na bisika ebele na baorphelina me tokotaka lisusu te mpo tala kaka pasi awa sikoyo ekende liboso. Mama yaka. Loba ni loba moko. Oyo tokozwa wapi mama oyo Nzambe apambola ye na makambo oyo azosalela biso tosepeli makasi tosepeli tokolia na bana na biso Nzambe apambola ye Nzambe amona ye tozosenga lipamboli na mama oyo antuka asali biso ya minene tozotonda ye mpenza kotonda Nzambe apambola yaumela libela na libela antuka tozongisi merci mpenza merci mama Nzambe amonaka ye ntango nyonso abakiselaka ye ya kodeka na ndenge azokanisela biso mama ya lusambo ntango tozosambila tozolia lukumu ezokende epai ya Nzambe papa obengaka merci ngulu oyo koya asala kaka ntengo oyo Nzambe na biso apese ngolu akoba na mokili oyo ya se apese bangulu ebele apambola bana na ye bankoko na ye bana bankoko azwa bana bankoko lokola ngai mpe nazwi grâce na ye oyo ya bonzambe ekoba tikende mama Germaine Nzambe apambola yo Germaine ilunga Nzambe apambola yo vraiment osali makambo oyo ozali ya Nzambe ezali na mutu nyonso te oyo akokanisela bavere lokola ye Nzambe apambola ye. Balobi Mikodo presse en ligne avec Moller Chingala. Tous s'abonner massivement. Nga vie de loin. Na s'abonner na Mikodo presse en ligne à Moller Chingala. C'est très amusant et très mignon. Et Moller Chingala aux fantastique. Siècle, c'est pas appareil.
Nzambe na biso apesa ngolu akoba na mokili ya se apesa bakule ebele apambola bana na ye bankoko na ye bana bankoko azwa bana bankoko lokola ngai mpe na zwi frere na ye oyo bonzambe ekoba tokeluka mama Germaine Nzambe apambola yo Germaine ilunga Nzambe apambola yo vraiment osali makambo oyo ozali ya Nzambe ezali na motu nyonso te oyo akokanisela bavere okola ye Nzambe apambola ye Nzambe apambwama akende likolo nyonso toliaka kaka ntango nyonso eza geste moko ya malamu bakanisaka biso yeba bakanisila ye soki ye bakanisili ye na bakonzi ye akokanisa biso baveve na bofele bisika ebele tokoti nanu te na tolesaka na suka mbula tolesaka bato ya prison tolesaka bato tokotaka na homme de vieillard tokotaka mpe na bisika ebele na boselina me tokotaka lisusu te po tala kaka tai awa sikoyo ekende Nzambe apambola ye na makambo oyo azosalela biso tosepeli makasi tosepeli okolia na bana na biso Nzambe apambola ye Nzambe amona ye tosenga lipamboli na mama oyo alikokasali biso ya mondele tozotomba ekenga kotomba Nzambe apambola yaumela libela atuka tozongisi merci mpenza merci mama Nzambe amonaka ye ntango nyonso abaliselaka ye ya kodeka na ndenge azobalisela biso mama ya lusambo alomu tozosambila tozolia Il y a la vision spirituelle, c'est-à-dire que gagner ma maman, placer ma Yesu, transformer maman dans mon santo, avec changer ma goba pour avoir ce malam. Et puis tout ça, la volée à mi balai, faut s'unga. Ça me lève la vie. Donnez-leur vous-même à manger. Il y a tout ça. Donc depuis des années, depuis ton mandat, tu laisses ça prisonnier pendant 11 ans. Donc tu as maman hier, vous connaissez ça, ma chambre, ma pédiatrie, tu as homme de vieillard. Donc, il ça va faire, tout ça va faire, ah oui, ça va geste, tout ça, il faut la fête, il y a la fête des Zoya, pour la semaine presque à 6 la semaine prochaine, c'est Noël. Et là, on va moquer que là-bas, c'est Pélaké, Bazala, Kanabat, tu peux pas gagner ça comme parce que l'évangile est solo, les gens qui gagnent ça fait 20 ans, en fait. Il va gagner ça. Alors, tout ça, on va faire ça dans le Kansaka, ma veuve, ma orphelin, ma malade, ma lépreux, on a l'hôpital de la nuit, ma coco, ta kabisika, nyonso, ma fond, on a fait cotiza. Ceux qui payent un moyen plus, on a sali. Mais, c'est la qualité de l'île, ma Christ, ma bossa. Ce n'est pas seulement pour les fêtes, même ma cahier de somme la cabango, ma cahier de la rentrée scolaire. Alors, quand on a fait ça, c'est pas moyen. Tout ça, c'est la bango. Et sinon, nous comment tu vas se faire? Tu t'es dans le bango, tu l'as dit, bango, tu l'as zambé, tu l'as mis sur bango, tu l'as mis sur bango. Chaque année, chaque temps que tu as on a ramassé ça, on va pas dire. Alors, dans un jour, on est déjà prêt, on ne sait jamais. Dans l'année, on va faire la maman. Voilà la vie, on va dire que nous ne pouvons pas faire. Pour finir les loyers, je suis au retour des WAP, dès en retour la salle. Merci beaucoup, maman. Excusez, maman. Mes paroles, c'est lorsqu'on a français, qu'on a journal. On a français, c'est un journal là-bas. 3, 2, 1, action. Merci. Votre
vision de femmes de foi en Christ à deux volets.